état de chaise, coup d'état. Peuple congolais, Bomoni Lelo Toza, le 1er janvier 2017, Tolobaki Nabinoke, Toza toujours dans état de siège. Ambassade Oyo et Kokiko Fungwamate aussi longtemps que président Oyo Azali na Congo, Azali illégitime. Oyo Tobengi Kabila. Bon, Tozali pe koyebisa na peuple congolais. La lutte continue en 2017. On ne peut pas baisser les bras. Bomoni trahison. Il y a rassemblement, il y a Cinco, il y a les faux opposants politiciens. Nabasango Oyo Balata Soutan, il y a Lokuta. Oleba Sale la Nzambe Bakomi Kosale la diable. Tozali Kosenga na bino peuple congolais. To continuer à résister. To continuer Bitumba. Olandaka va ventripotenté. Oyo Tobengi les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Ba lalisi peuple congolais. Ba lingi Kabila a continué. Soki Kabila zali na pouvoir avant di wana na bokonzi, c'est parce que ba opposant ya Lokuta ya Mabubu oyo bazali kowele la ba poste oyo bazali kowele la misolo ya mwana bazali ko détruire pe ko boma Congo. Biso to ko continuer bitumba peuple congolais et sika nyonso bozali na mokili mobimba na les quatre coins botelema pobolo ba toujours que Kabila zali lisusu président te. Gouvernement pe ya Kabila toyebi yango lisusu te. Ezala ba institution na ye, ezala Sénat na ye, ezala Parlement na ye, ezala Cour constitutionnelle na ye, ezala Séni na ye, tolingi yango lisusu te. La lutte continue, nous continuerons à nous battre parce que pour na relaxake Kabila azali président na Congo te. Yango na bomoni article 70, 73 et lobike tokoka koyeba eloko nini tokosala poto pona président ya Congo. Mais article 64 est toujours en vigueur. Article 64 où esengi na biso ba congolais tosala échec na mutu nyonso oyo azali kozwa bokonzi tokobotola biso pouvoir na makasi. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous allons dégager Joseph Kabila, Oyo Tobengi, Hippolyte Kanambe, na République démocratique du Congo. Lobby Tokozala Lisusu Awa, état de siège au continent, jusqu'à ce que Kabila doit partir chez nous. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie. Kolomboka, la Kissa, Bizalelia, Kolomboka, vous allez en direct qu'il y a Sentinelle TV. Breaking news. Kolomboka, la Kissa, Maëla, Kolomboka, Bomoni, journal et bandit directement un message, il y a président Sali Kounana à Paris, c'est-à-dire lobby lobby lundi le 2 janvier, et le 14e jour, il y a sitting liboso, il y a ambassade, il y a Congo, ba combattant, ba boy, ba corps, ba sépélité, ba bona bango, ba corps, ba oui, Kabila doit dégager. Kabila doit dégager, donc ba combattant, ba boy, ba corps, ba boy yango. Donc, tout ça, dans le système, la lutte a continué à Victoria et Certa. Na lobaki yango bien na RDC tous un problème, il y a crise politique mais tous un problème, il y a occupation ba bengana on a ba corté ba bengana ngo jamais na élection ba bengana ngo faux soulèvement populaire Kolomboka a se soulevé yango na félicité ba maman nyoso ba papa nyoso bande nyoso tout à travers le monde au bazo benganga pour na ko s'adhérer na front pour la libération totale du Congo avec K, Congo avec C français, mais K, Lokolaka Songo, pour les alliés, Royaume Congo, photo libéré en. Alors, bah, Oyo surtout, bah, salut sur confiance, merci, pe bah, Oyo, bah, bandi déjà, tout ça, man a posé un bon côté,
mais tozana na posa ya unité ya bato tozala bato ebele après tozwi formation tobandi sikoyo ba action mais merci déjà na ba oyo bazo contribuer merci mingi. Alors ba sangwa Congo le 31 Kofi Olomide akende ko célébrer maintien ya criminel Kanambe na Rwanda. Bomoni binomoko que Kofi continue toujours à trahir. Quand la constitution tombe, vous entrez dans l'anarchie. Donc, signature ya bakor wana elaksi ba nyati constitution peto koti na anarchie. Phrase oyo ezo continuer, qui tue par l'épée périra par l'épée. Oyo ezali bongo premier breaking news ya 2017 na souhaité batinyo surtout happy new years. Joyeux bonne année, mais donc bonne année. Mais ngai nazo fêter na ko fêter kaka mokolo Kabila Ruberwa Kengo na Cameroun ba kokufa. Donc mutu moko souhaiter nga ba fêter pour na fêter bato baza pembe na nga ba yebiki na fêter po na za na matanga kolela bato bazo boma na Congo nga fêter na ngai ko salama kaka mokolo monani Kabila akokufa. Na boma basangwa Congo inondation salamaki plusieurs morts balobi 40 personnes bakoufi ba photo ezali na ba Facebook bomoni pe 70 personnes disparues donc esali plus de 130 personnes bakoufi au gouvernement même na journal même na wapi zo lobelate parce que bango bazali ne sengo ceux qui rwandais ceux qui congolais akoufi ezo sala bango sengo bazana tina ya kolobela ngote. Alors qui périra par les armes, qui tue par les armes périra par les armes. Ezali bongo mot d'ordre ya l'an 2017 Nzambe ako sala musala oyo ba oyo nyonso bazoboma na épée ba oyo nyonso bazoboma na minduki bakosila moko na minduki. Les signataires des accords de Kanchati Bisengo et Bongwami Bilelo pona lokoso. Alors tomoni sikoyo ba scénario salami na Congo bana Kinshasa na diaspora ba sepe na bakor wana te balobi papa Tshisekedi a trahi bango parce que ba senga ki e Kabila mande Cécile Kabila ko travailler sous te mais ba kamonde nini a reconduire Kabila na sursis ba yebike inane wana pa Kabila ako balkaniser mboka ako buma susu belé surtout que babi izino bazo sala koltan côté est les réseaux si la bazo la ngosila pour ba lancer yango ba sengi inane wana basi sabisa na bango pona est à Congo puis ba boma déjà ba congolais ba kotsa kosa ba payer belé pour ba balkaniser mboka. Alors to éviter pona nini ba politicien na biso ba signer yango na kozwa ba nini ba réaction ba congolais o ba komi na rotanga pour ba komelinga pour ba lingi congolais ayeba pour ba yebike natikali moko ya ba chaîne crédible oyo azali vrai congolais azali combattant azali ni mutu ya IDPS ni mutu ya pouvoir alinga Kabila te azana matanga po Kabila fo kufa akoki ko changer te bakoki ko somba etata ndenge nini bato bakoma bakena gauche bakena droite batali sika nini oya lobaka awe pa na biso Yesu azankolo Yesu azanzambe. Donc ezali bongo. Alors nakati ya vie na bino na vie politicien chrétienne na vie na communauté ndeko nanga kozalaka jamais figurant. Ba figurant ezalo ko lale tozakotala ba film ba Jackie Chan ya ba Bruce Lee eza bato bazakolata ba mona ba film ba karatéka balati ba chemise rouge ya jaune ya vert bato wana ba betaka bango ba kufaka. Au moins parfois na film wana jouer 10 rôles a kufi 1000 fois. Pe na kati ya Bible roi Hérode ayebike Yesu abotami comme azo koka ko situer Yesu te aboma bana mike nyonso mais leka azo bana mike Yesu azali déjà en Égypte en Afrique ndenge moko pa Pharaon leka azo luka aboma Moïse aboma libérateur Moïse azali déjà na ndako na ye na vie ko zalaka figurante fo zalaka muto azo sala ba action o zala gang ya film na film nyonso tout totalaka Alain Delon azali le seul gang qui a filmé o akufaka pe film sili Rambo akufaka te gang qui a filmé acteur principal akufaka te zalaka acteur principal tala batloko ba Yokozuna batloko ba Sami Sami Badibanga batwana nyonso tout ba zu bango bazali na bango ba figurant
bimisi bango ba vice ministre ba ministre nzoka ba premier ministre nzoka ezali nango ba figurant bazako luka bango te bazaki na bango ba poisson pete do ba poisson o ezanga tina bazako luka ba gros poisson les ba gros poisson eye ba boaki bango et comme yo ba kobima te et comme yo bopesanga 20 millions tout Sami Badi Banga aza le seul premier ministre à Congo o a travaillé te mais azokoma millionnaire pour asengi ba pese 20 millions na mikolo yo oyo azalaki rôle pour fois démissionner pe ba ko futa bango 6 mois durant entre temps na Congo ba enseignant ba ko futa bango te mais ba aventurier wana ba ko futa bango zalaka ganga ya solo ya film donc ezali bongo na Paris bomoni site in liboso ambassade balobi sur lobby ekozala lelo kutu ekozala lelo déjà to comme le 2 janvier bozala susu ebele wana mais na ambassade ya Londres oyebi ngana zaka tribaliste te mais chez Okitundu o batie ministre ya affaires étrangères alinga zong selabino mama oyo na komo ya njeka opombe Marie boyebi mama oyo anyokola bat na Londres na kopimela bat ba visa pe ba cousin na ye bande connaît tout ba comment opesa bat ba visa na banganda na bawapi mama wana nde azolinga kozonga alors na sengi na bana Congo nyonso na sengi na ba combattant nyonso to zongela suko tia lumbe parce que ba ko tinda ambassadrice ou bien ambassadeur mususu te parce que na Congo oyo Kabila za sous président biso moko futo tia ambassadeur na biso do bana Londres bola muka balingi bazongisa cheo Kitundu balinga zongisa susu mama oyo njeka opombe Marie oyo anyokola kabino anyokola bato bazwa ba visa pour biso zo visa tokinda na biso kuna te konyokola bango donc boyebi masolo wana Marie Louise a bien kaza collabo mais tout moni atia moi ordre kuna malgré aza ndekonanga ya kikwit mais aza collabo pe na pesa mbote te malgré to kolesika moko pe na kokenda ndako na le na meli mais na kenda kate po aza collabo donc bomoni ngande na sala okozala ndekonanga soko za collabo gizenga aza ndekonanga mutapalu a collabo donc na kopesa tambote te alors bana Congo to zonge la piqué na ambassade ya Londres po ete bani bazongisa monguna wana alors ezali mawamini il fallait boyeba que pour na Israël et bima en Égypte il a fallu 10 plaies salamaki po Moïse a soit bana Israël bazong biso ba plaie o ezali 40e plaie ezana no 2e plaie. Donc Kabila azalokola pharaon to kenene to suksana. Alors maman moka benga yinga pesinga message pour Olive alobi Olive Lembe Mardoché ayebisa ki Esther tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi à devenir reine en Israël. Alors si toi tu ne te décides pas à libérer, à aider Israël à se libérer, Dieu utilisera d'autres personnes, mais toi et ta famille vous périrez. Si quand tu as maman a tourné la vie prophète tunelanga Marie Olive Lembe quel avenir pour na bana o abotina criminel Kabila quel avenir pour na batutu ya PPRD ba oyo ba composer na Kabila ba obalia na Kabila quel avenir pour na Olive Lembe na ba compagnie oyo Kabila pesie na mwana na 5 ans na compagnie après liwa Kabila akosuka nango wapi payer mutu ozandeni akozala la plus malheureuse première dame ya mboka oyo Congo eyeba. Alors tozaki na matanga awa samedi namonaki Alain Koyi bayaki bango na papa Nkoyi na maman Nkoyi en tout cas félicitations ba conseil na bino ekomi na yoki makamnyo subolobi Alain Koyi na yoki conseil na yo merci na Londres kuna ndenge bolandanga en tout cas félicitations na bino nyoso tupe. Ma meilleure vœu na famille Nkoyi na Londres. Le signataire de l'accord, la signature de l'accord prouve que le Congo n'a jamais eu une constitution parce que Kabila est un sataniste, un imposteur, un criminel rwandais qui massacre les Congolais et a fait un coup d'état au Congo en tuant Kabila, le vrai Kabila Laurent, parce que lui, il est Congolais, un enfant adoptif, le président du Congo en exercice. Et il a dû céder pour servir
les intérêts de multinationaux et prendre les peuples congolais en otage. Piller notre richesse et confisquer nos terres pour céder aux étrangers et à ses frères rwandais. Botala a commis ça batata minene lokola Alexis Tambwe Mwamba. Mende Omalanga Obobengi Tchakou National. A commis na ba misusu wana lokola ba kikaya ba koma ba PD ya Kabila. Allez-y comprendre. Alors, bon, signer d'accord, au Congolais, toi, boy, tu éviter que côté en vigueur, moukonini, peut tu éviter que marché d'eni puisse ngai, na ébi que Kabila a triché, a sala bulungana, na décembre 2017, a kende na été, a luka problème, yango to sengi na ba Congolais bo rejoindre Front pour la libération totale du Congo, poto benganaye na Masasi. PSK basango na rassemblement bayebi que 500 jeunes parmi 5000 jeunes au Kabila enlevaki 500 jeunes bauti ko boma bango na Kantiachi pe misusu bazali bongo na ba prison ya Makala bazola na couloir bazokufa na étouffement bazokufa na nzala bazokufa na pasi tout pe bagarde ya Kabila ya ba Rwandais bazoko se comporter lokola ba Gestapo dans l'époque d'Adolf Hitler, ba jeune mingi baza sous-sol dans sous-sol ya immeuble surnommé Mongalema, quartier général ya ministère ya défense depuis ya Mobutu pe mutaménage yango kuna balobi bana molili eza na sous-sol kuna ba jeune mingi bazo kufa na molunge bamsu bazo kufa na étouffement bamsu bazo kufa na nzala pe kuna ba fongola ka porte une fois par jour pour na kotala banani ba kufi pour ba bimsa bibembe pe ba sekaba oyo ba kokufa lobi. Alors comment rassemblement na Semko ba ko signer d'accord Kabila tika la président aussi longtemps ba jeune bazo kufa pe Kabila azo continuer ko zala ko émettre na ba peuple congolais pe peuple congolais atinda ki bango jamais Kabila ba PC sous 24 et là qui Kabila faut akende. Alors ba congolais baza d'accord te éviter soukandeni. Alors Mutu akamusi biso lelo ezali MLC na bakor oyo balobi MLC aboyi ko signer azo senga partage équitable ya ba poste mais là na solo na bata rassemblement na batu mususu pe ba réagir balobi na yebisa ba Ezaï baboyi toujours rappeler que bayaka na Kinshasa na Minduki na Jean-Pierre Mbemba bazalaki na Minduki tina Kinshasa Bachaki Kabila panzi bazaki batwa solo ba Kongola solo na armée munene oyo bakokai ko sila na Kabila na 2006 mais basuka ndenge nini Jean-Pierre Mbemba accepta inacceptable alors ba Congolais ba bosani yangote bolimisa awa vraiment bato bengaka trop donc bolimisa vraiment pour na appel wana alors ba Congolais ba bosani te ke bino boyaki na Jean-Pierre Mbemba ngombo ti na Kinshasa na ba arme na armement olebo benga na Kabila bo accepta inacceptable alors ba boyi ba pesa bino primature ou ba boyi ba pesa bino nani organisme o ezolanda la élection parce que bino Kabila asomba bino pamba pe bokoyi ko so ba poste wana Kabila comme ko diriger bino yango wana ba boya ki kopesa bino ba poste wana a po ba boyi bino bo somba makapamba pe après bolobake nous avons accepté l'inacceptable pe batuni na plateforme na bino ba parti politique bozana ngokuna eza combien Kabila représente les intérêts ya multinationaux il leur sert tout ce qu'il leur demande et ferme les yeux sur les crimes et ferme les yeux sur les crimes que Kabila commet au Congo. Balamboka na uta osona batebele awa bokoyi ko sala révolution te bokoyi ko botola mboka te soki bozo sala cotisation te. Il est grand temps ba Congolais ba kola ba leka na étape supérieure ba marche zo salama ba piquer zo salama mais cotisation pe zo salama parce que pour Kabila atikala une année sous na pouvoir bomona ki ndenge ba mbongo etamboli ya futi ba lobby
Bambongo 480 millions de dollars oyo menda zwaki ba futi bambongo po batwana ba maintenir Kabila na pouvoir. Oh biso toza na poto. Soki toza na mbongo na biso tokokoma na force tokokoma pe na tokofuta pe ba lobby to sali pe ba corps na mindele poto boto la mboka na biso. Mais soki biso totikali kaka na masolo na ba discussion tozo cotiser te tozo sangana pe te tozo sangisa pe armée te tokolelaka bongo po emonani bien que ba multinationaux bazana ba nde bangle baloba de don't care ba as bazo ko bana tina na biso te to kufa ba kunda biso ba nyata biso bana tina biso te. Pour quelle raison Kabila faut tika sous pouvoir une année mutasai ba massacre bongo pasali 15 ans à bongisi mboka te? Pose-moi cette question, moi je vais te la poser la même question et je voudrais que toi tu puisses me répondre. Dis-moi pourquoi Kabila faut tika la président Congo. Yali banyati biso yali tozali na classe politique oyo ezali matir teza faible pe biso ba congolais futo la mukato kola diaspora congolaise eza force a munene tobi manakota ko sibi tobi manakota ko soutenir opposition à Kinshasa biso nde to comme opposition biso nde to engagé pour pays et ko zala bien. Alors na Kinshasa Kabila a azana 7 groupes à pasteurs ba obenga les 7 mousquetaires les 7 mousquetaires oyo apesi chaque mutu 1 million pour ba endormir ba peuple na bango na ba veiller na ba prière pour na koloba que toute autorité vient de Dieu. Il s'agit de na zotanga bino kombo 1 Albert Kankenza, 2 Sheikh Ali Mwani oya ba musulman, 3 Simon Zinga, 4 Olangi, 5 Mukuna, 6 Patrice Ngoyi, 7 Marini Bodo. Ezali ba oyo ba kende ko liana Kabila pe apesi bango chaque mutu 1 million pour ba soutenir ye ba teya pour peuple ba lo ba que toute autorité vient de Dieu. Alors bokeba na batunyo surtout oyo bazoteya que toute autorité vient de Dieu. Na ba chaîne à télévision to internet à poto apesi Jésus-Christ TV ya aventurier oyo Georges Nama oyo azali gabonais soki camerounais. Donc apesi mbongo po ateya mateya wana. Alors na ngope lisusu bomoni Joël soki pasteur Joël soki aventurier atala munoko munene boye munoko supu tout simplement ba futie mbongo oyo ateyi mateya wa kumisi Kabila pesi ba mama kanda ba mama mabengi bazolela boka moite parce que azali un aventurier. Alors na milieu na biso ba komi ebele diaspora esengeli to arrêter ko soutenir ba politiciens à Congo to soutenir ba leader na biso moko ana poto. Soki bo sentir que proverbe 30-30 aza leader moko bien aza leader moko aza na rôle modèle bo supporter na front pour la libération totale du Congo. Soki bo sentir que pasteur Bobo aza leader bo soutenir ye. Soki bo sentir que Ndeko Eliezer o aza na Cologne. Merci ba pesa nga numéro sito sololi na Ndeko Eliezer na ndinga kozwa caméra to sito sololi azo koma pe Belgique a kosala ba conférence na ye tout ça tout le temps en contact na ye. Soki bo sentir que aza leader bo soutenir ye. Soki bo sentir que na Paris boza na groupe moko bo un leader moko bo soutenir ye po bisonne ba vrai opposant. Pe na banda depuis la nuit du temps bande konanga batu ba utaka na diaspora nde bakende ko libérer batu baza na mboka po batu bana mboka ba na faiblesse vision kufa pe mingi bazaka bongo ba corrompu. Alors biso toza na crédibilité to soutenir bana poto o baza crédible. Moi na poto no so toza crédible azo na vision na malamu adhérer na ngo neti ngai nazo senga bino bo s'adhérer na Front pour la libération totale du Congo parce que ba politiciens congolais baza ba politicien baza kozwa ba décision pour na mabumu na bango pour na vie na bango pour na bana na bango mais pour na ba congolais te congolais bimaki libanda babomi batu ezaki po Kabila kende siko Kabila tikali inane peuple wana na pasi na nzala balembi bakomi kolela bazobenga biso bazolela do ezali mawa mingi to sala ndenge wana.
alors banda temps ya temps ezali kaka bato bautaka poto nde bayaka ko libérer mboka. Alors bana mboka